Merci, bonjour. Ngande Konabino, Rebecca le Prince. Naye ko répondre na question oyo papa Lumière ka mbulu atuni biso. Et puis na senga bandeko to s'abonner belé to kolisa channel oyo to partageaka ba makam to solaka po eza bénéfice eko tsunga mutu moko o atako yoka ngo bien ako participer pe. Alors papa Lumière, merci na ba idée oyo ya ko partager hein. En tout cas eza génial. Lelo partage ezaki ndeni ni mwasi bien mbale koyeba mutu azolinga yo azokosa yo bien eza bulunga solo. Papa Lumière eumela kute na yebisa ekugumela te pona maloba kaka na maloba ka neti yo mwa mobali na ba génération na biso to bana kola mwa mobali na bando so na mwa mbali na banda utalo na musika na botano bisiko wuti ndaku na bino famille na bino lopango wuti omoni ba mapango oya makelele bane belebele na lopango ba ser ya garçon ngo ba botaka obando ezaka omona ozoyoka confortable te na osolo na garçon ngo ozobake oyo soki na bana osolo na ye ngapi na okota kaka na makelele oya ba lopango na bango wana ba génération na biso donc avant banda kutu relation na mo mbalo ozotala bisika wuti ozotala famille na bango ozotala comportement ne ozotala elateli na ye po ozala na sonité par rapport ya yo pe bisika ba nini ba bokoli yo siko ozo comparer d'éducation ke oya ko bimandeni pa na biso nga bisika na wuti papa Lumière eumela nango te za ngo mikolo te ko yeba no pe na seconde na ndenge nini olingi boy petit ndeni nazo numéro na ondeni ozu numéro na ye tout ça bozo bengana bozo solola ka yo ka petit tokuta mukonini il faut na yeba tokuta mukonini po ngaba par exemple nganda kuna biso batu bazate siko yo fille déjà kanisa siko ndanga na bino batu bazate tokuta mukonini po ngana to sa nini to yeba ni kana tongo tokuta mukonini na pokwa papa Lumière mutalukuta mais mutu ok akomi ko tuna yo bino boza bekolo nini ok papa bino na mona ke dur papa bino saka wapi azolinga yeba yo prénom na yo zaka boyeme na mona ko babenga ko kombo mususu azolinga yeba yo azolinga yebelo ko lingaka azolinga ayeba couleur nini olingaka omoni oyo moko senti bolingo ekola ke garçon yo azo raisonner bien soka ekomika ka papa Lumière kaka wana mot clé soka ekomika ki tokuta mukoni petit yo il faut na sentir lokuta o sentir nini on déjà comme lokuta donc pour ngana oloba de la part de bana basi eumela te naza na koli na oya yeboete naza very very lucky chance na joie grâce pa Nzambe mobali nanga liboso pe asuka papa le prince chéri papa alors ezaki te wana ye esa komi déjà mwana Nzambe azaki déjà transformé wana tango avant linganga siko ko linganga ezaki alinginga mais azongi sima musika abandaki ndeni lokwa grand frère azolinga akomi na relation na bandeko nanga mibali bakota na musique tout ça nyonso na po ye ba Rebecca lingaka nini na ndango na bango bazane baza difficile soki na ke classe te na po totanga classe moko toza na histoire so na ke classe te na beli akoya kotala nga mena bana classe na biso na kati po emona na bien te moni ayo tala autaka wapi ndako na bango zaka ndenge ni tout ça jamais na ba période na yonde ni nozo na ndako te non déjà na ba mona déjà que na solo na yena te na ko wana génération na biso ya ma génération changé papa Lumière biso to bando tala famille ni ya wuti ponga na bando sone mais awa te ba komemela yo mutu nyonso oya komone na nzela amoni na tongo na butu pe ba ko bota mwana donc c'est un peu comme ça moi si bien mobali na habite na ndenga mobali mais pour nga moi si na oyeba na nga facile oyeba mais soka ekomika ke ok boye tokuta ndeni ona mona ki botel moko na propre déjà eza kana maloba papa Lumière
na maloba okoyeba lokuta na maloba oyeba ki ya solo te. Merci bandeko na biso wana ka un petit comment phrase mokie kana ngaki na partager ya ebele ezala nango to solo lango to partager et puis to linga channel oyo to s'abonner et puis naebi kezo sunga biso. Merci beaucoup papa Lumière. To lingi bino mingi Maman Suzanne Bisiko Zali et bana na biso oyo baza ba koko na biso. Merci beaucoup. Bye. De bonnes choses.